oyo toujours vivre le bien tufi bilile kamalo bana ebele tu veux toujours un enfant. Message il y a commandant suprême des arrêts suprêmes dans 3 grands points. Il y a l'émotion, les mission il y a faire rester. Oyo constitution après ça. Pour la vie sauvage. Il y a qu'au bon la école, il y a qu'au battre la mindero na yango nyonso. C'est-à-dire la frontière na 3 provinces oyo ya biso ya kobatela bana mboka na biloko na bango ndenge tozokenda suka ya mbula bafete minene oyo mibale ezali fete ya bonane na fete ya noel mokonzi ya mapinga ayebisaki biso ke alingi population na ye ezala na fete na quiétude na sécurité totale na tranquillité sans tracasserie et sans criminalité bainstruction oyo tozwaki ya échelon supérieur alerte ebandaki le 10 décembre ekosuka le 10 janvier 2021 il faut tozala na mosala tokengela population na biloko na réunion tosalaki lobi nayokaki ke non tuna babandi lisusu baacte de sabotage baacte ya criminalité ya kodestabilize population eza nde devoir na biso mpo sécurité ezala na mboka deuxième point oyo mokonzi ya mboka alobeli eza ya politisme ya arme tolobaka yango mikolo nyonso arme na biso FARDC ezalaka arme apolitique biso basoda tosalaka politike te tokotaka na makambo ya politike te FARDC c'est une arme apolitique